Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di commandé domaine na ye. Après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba nanzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Matshaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi boye mona bolandi ya journal peuple info lingala mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mito fongoli basango la biso pona kotalisa bino ndenge premier vice président ya Assemblée nationale mwana mboka André Mbata na absence ya président ya Assemblée nationale Christophe Mboso ye a pronosaki aux raisons funèbres na ba funérailles ya honorable Zobel Milolo mokolo ya jeudi 11 mai kuna na hall ya palais du peuple reportage eza signé ya héritier Mapindem. Funérailles ya Zobel Milolo, Assemblée nationale a salué mémoire ya député le plus assidu et le plus engagé oyo azalaki bongo tango nyonso na moto na ndenge ya kosakana te depuis ya député national Milolo Dibondo Zobel Eli ya Chikapa pona compte ya parti travailliste pete na mokuse ya Steve Mbikai na regroupement politique AFDCA ezalaki exposé jeudi 11 mai 2023 na hall ya palais du peuple na absence ya speaker ya chambre basse ya parlement Christophe Mbosonko Dampwanga ezalaki nde premier vice-président ya Assemblée nationale André Mbata Betukumesu oyo atangaki oraison funèbre pona tango ya pasi na mona ye professeur André Mbata Betukumesu a déclaré boye basangani lisusu basangani na hall ya palais du peuple eza na cadre ya congrès extra constitutionnel te eza pe na cadre ya procédure ya révision constitutionnelle te ezali pe autorisation ya proclamation ya état d'urgence topé état de siège te ezali audition ya discours ya président de la République pour na état de la nation te ezali pe désignation ba membre ya cour constitutionnelle te kasi ezali nde pour na rendre ba hommage mérité ezali nde pour na rendre ba hommage mérité et pa ya ba collègue na bango oyo bazalaki tango nyonso engagé bazelaki te fin ya présente session parlementaire to actuelle mandature pour na kotika mabele oyo ya bato pe bango ba décider ko kende ko siéger et sika pi ba ange pe ba
bassin bazwami epai ya nzambe oyo azali tango nyonso na puissance pe na bokasi ya kosala nyonso oyo alingi esengeli kokumisa ye. Ezali bongo collègue na bango Zobel Milolo Dibondo, député national élu ya circonscription électorale ya Kamonia territoire ya Chikapa na Belle Riche province ya Kasai. Après ba hommage ya représentation nationale, corps ya député défunt ezongaki lisusu na morgue vendredi 12 mai na ba première heure na yango ya matinée. Cortège funèbre et cause dirigé vers aéroport international ya Njili pour la ville ya Chikapa et Sikawapi à Kokundama. Na sola primature au Sengali koyeba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki mokola jeudi 11 mai tour à tour kuna la primature gouverneur ya province ya Mai Ndombe pe ya Lualaba. Ba détail elongona Héritier Mapinde. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki na primature tour à tour le 11 mai 2023 gouverneur ya province ya Mai Ndombe pe ya Lualaba bayaki ko présenter na chef ya gouvernement situation ya ba entité na bango elongona Rita Bola gouverneur ya Mai Ndombe province oyo ezali essentiellement forestière. Premier ministre abetaki masolo pona oyo etali ba question ya ba taxe mibale mingi penza ya superficie forestière pe ya crédit carbone. A profitaki na occasion Rita Bola a touché chaque pe moya insécurité oyo ezali ko régner mingi na territoire ya Kwamut pe ezali ko baby sa liberté ba paisible citoyen ba bana ko sala mosana bango na ndenge ya malamu. A rappelaki pe ba difficulté oyo bango bazana yango na province ya Mai Ndombe ezalaki déjà relevé na 9e conseil ya ba gouverneur oyo esalemaka na ville ya Mbandaka na bokambemi ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi ke na province na bango kolongola insécurité oyo ezali ko régner ezape na 2 points na ordre du jour mingi penza makambo etali ba taxe moko oyo ezali ya dégerade pe mususu oyo bango bazali ko trouver pourcentage ya rétrocession ezali ko zongela province na ndenge ya muke na tina wana nde ayaki komona premier ministre Bosimbake elongona Fifi Masuka ya Lolaba ezalaki question pour na chef ya gouvernement baeba na kobeta masolo na situation sécuritaire pe économique gouverneur ya Lolaba atalisaki ke pona ye ezalaki occasion à présenter ba civilité et pas ya chef ya gouvernement pe kotalisa ndenge ni province ezali bongo ko fonctionner pour na situation économique ezali difficile n'espace ya Grand Katanga en général kasi na province ya Lualaba ba monike bazali ko surmonter yango ezali nouvelle moko ya malamu pour na province parce que bango bazali ko sala ba effort ya makasi pe lelo population azali ko somba farine ya maïs na prix moko abordable ba ye koyokisa ba instruction ya numéro 1 ya gouvernement na ndenge bango bazali ko améliorer situation économique actuelle pe bango pe basolola ki makambo etali sécurité en général na province ya Lualaba ndenge Fifi Masuka alobaki. Kaka na masola primature au Sengali koyeba ke délégation oyo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a dépêché kuna na province ya Congo central pona kolandela misala ya programme ya développement local ya SAR 45 territoire boyeba ke baza ko poursuivre réunion na bango kitoko ndenge Héritier Mapinde mi atalisi. Délégation ezalaki de péché et pas ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge pour na kosala suivi ya misala na cadre ya programme ya développement local ya 145 territoires bazali kokoba mission na bango na province ya Congo central na sekebanza ba noter que misala ezali kotambola pe évolution ezali centre de santé Bokode oyo etikali kaka charpente ya pamba pour na livraison na yango eyeba na kosalema centre ya santé Bokode ezali bongo premier ouvrage na matériaux durables ya PDL 145 oyo bazali kopesa population ya coin oyo ya République démocratique du Congo boye ouvrage oyo eyambami malamu epai ya bavandi kuna par exemple point de vue accessibilité ezalaki na difficulté makasi pona kokoma na site kasi bazali esengo na ndenge ouvrage oyo esalemi kuna Bosimbake après centre ya Bokode équipe bakendaki na école primaire Kintata kuna basalaki kuna basalaki na école primaire Kintata de toujours na territoire ya Sekebanza awa constat ezake makambo nyonso ezali kotambola malamu ba habitant ya coin oyo ba ko bénéficier bientôt pour la première fois na histoire na bango école primaire moderne oyo etongami na ba matériaux durables oyo eye ko remplacer oyo etongamaka na ba brique moko adobe ezali œuvre ya gouvernement ya République démocratique du Congo oyo ba ye ko matérialiser vision ya chef de l'état na territoire ya Lukula misala ya construction ya centre de santé ya Kimpwanza
misala ezali ko évoluer pe na vitesse makasi na tomoko ya réalisation ya 50%. Entreprise MW Afritech oyo bazali ko sala misala ba annoncer livraison ya bâtiment le 13 août ezali ko ya médecin directeur et institution hospitalière oyo a profité ki pona ko remercier chef de l'état pe chef ya gouvernement na initiative oyo bango bazwaki Bosimbake à quelques kilomètres ya centre de santé qui Kwanza délégation ya primature pe expert bango bakendaki ko constater évolution positive ya misala ya kotonga bâtiment administratif oyo ekoyamba bureau ya administrateur ya territoire pe ba service nyonso administratif ya territoire ya Lukula misala ezali ko avancer na ndenge ya makasi sentiment ya satisfaction ezali pe na bilongi ya bato nyonso na CP Tony Munongo elongo na point focal PDL 145 ndenge balobi na ndenge bazali komona misala ezali bongo kotambola boye sengeli kosimbake na deuxième jour ya itinérance ya contrôle na Congo central na cadre ya projet ya 145 territoire après kotambola territoire ya Sekebanza mingi penza ya chef lié ya territoire ya Lukula sentiment ya satisfaction ezali vraiment makasi bazana atteint ko féliciter ba équipe nyonso oyo bazali kosala mosala pambate mosala évoluer makasi pona ko rappeler bino objectif ya PDL 145 territoire ezali ya ko corriger makambo etali ba disparité na o etali développement durable entre ba milieu urbain pe ba milieu rural Bosimbake ezali pona ko réduire pauvreté ba inégalité oyo ezali komona na pona ba conditions de vie ya population koluka ndenge nini ko améliorer ba situation na bango. Le 12 mai ya mvula nyonso ezalaka journée mondiale ya ba infirmière natina wana rédaction ya info lingala emeki mwa moke kolobela yango à travers mongongo ya Nathalie Kaila pe Willingela. Le 12 mai ya mvula nyonso mokili mobimba célébraka journée internationale de l'infirmière pe les infirmiers na occasion wana bakanisaka mosala oyo ba professionnel ya santé basalaka pona bien-être ya population mosala na bango ezali ya ko sauver ba vie pe ko aider minganga na tango ya ba opération pe baka ya ndenge na ndenge ba infirmier pe ba infirmière ba s'engagea ya ko offrir meilleurs soins possibles exigence professionnelle pe conscience morale ya ngonde e guidaka bango pona kolandela mission na bango ya ko soigner ko respecter pe ko protéger batu na yango métier oyo ya ba infirmier esengeli moto azala na service ya bato pona histoire mwa moke journée internationale des infirmiers pe des infirmières eza événement moko annuel pe mondial oyo esalemaka chaque le 12 mai na référence ya jour ya naissance ya Florence Nightingale oyo azalaki pionnier ya soins infirmier moderne fête ezalaki désigné na 1971 et pas ya Conseil international des infirmiers pour na année 2023 maman na likambo nango ezali notre infirmier notre avenir etie en valeur rôle ya infirmier ya ko protéger ko soutenir ko investir na oyo etali défense ya travail surtout na droit ya environnement ya travail sur salaire défense pe pleine participation na ba décision bonne fête na ba infirmière pe ba infirmier nyonso surtout ya République démocratique du Congo. Honorable Néron Mbungu a convoqué Kimukola mercredi 11 mai kuna la flat hotel na ezwami na commune ya Matete réunion moko elongo na ba candidat député nationaux pe provinciaux ya parti AVC bon na détail elongo la héritier Mapindem. Cap sur l'élection, il y a 2023, dans la République démocratique du Congo, des présidents interfédéraux, il y a parti politique Autre Vision du Congo, honorable Néron Mbungu a convoqué qui mercredi na flat hotel na ye oyo ezwami na commune ya Matete na quartier Mutoto, réunion moko ya kafu oyo esangisaki ba candidat député nationaux pe provinciaux ya ville ya Kinshasa oyo bakobima na ngambu ya AVC na élection législative oyo ezali prévu na mois ya décembre 2023. Bosimbake honorable Néron Mbungu yemoko azalaki empêché kasi adjoint na ye Fidèle Muzembe nde a président ki réunion oyo nde na suka na yango a précisé ki objectif na micro ya Info Lingala. Biso bana famille politique Autre Vision du Congo et allié tosangani awa lelo po
toyeba ko préparer milulu munene élection ezali kozela biso parce que toyebi ke toza na année électorale na moment o tokomeli déjà eza moment ya kolekisa ngonga te na yango omoni tosangani biso nyonso awa na ba potentiel candidat na biso po toyeba ko préparer réussite munene oyo ekopesa mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo majorité munene na l'Assemblée nyonso. Na kombo ya président interfédéral ya AVC honorable Nerombungu Mbungu adjoint na ye Fidel Muzembe a remercié ki ba futur candidat kinoa nyonso na ba élection législative oyo ezali koya na ndenge ba répondra ki présent na rendez-vous oyo pe ba répondra ki na ba préoccupation nyonso. Association citoyenne d'éducation civique de masse et de veille patriotique Mbongwana ya Congo basala ki mobange na installation ya grande équipe fédérale ya ville province ya Kinshasa ndenge Nathalie Kaela Kapenda atalisi. Mobange na installation équipe fédérale ya ville ya Kinshasa esalema ki na présence ya Yemoko mwana mboka président fondateur pe autorité morale ya association Mbongwana ya Congo Philippe Ngwala Malemba moto oyo incarnaka vision ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton tomona ki pe présence ya secrétaire général Diogène Fouinia sous place tomona ki pe lisusu maman Julie Tibola maman ya Lutendele oyo ba installaki ye lokola vice-présidente ya ville province ya Kinshasa Sal Fatima et vibraki na ndenge moko ya kosakana te na nsima ya installation na ye maman Julie Tibola lokola vice-présidente ya ville province ya Kinshasa ya association Mbongwana ya Congo akendaki bongo na église CAC Mafuta Lutendele oyo azalaki invité ezalaki bongo cérémonie officielle ya présentation ya révérend pasteur Urbain Mongino lokola femme populaire ya Lutendele maman Julie Tibola pe molobeli ya bana monga fula sur place azanga ki pe malobate alors toujours bongo bolingo bomengo awa na Lutendele na talaki pe na monaki lokola na vanda kana ili problème ça. Maman Julie Tibola azali vraiment kopanda sango ya Asbel Mbongwana ya Congo pona ye kosunga bana ya monga fula eza cheval de bataille na ye ezali important pour la biso ya ko vulgariser ya ko beta c'était la vision ya Mbongwana na Congo vision ya leader na biso monsieur Philippe Ngwala Malemba. Maman Julie Tibola vanda na yo oza incomparable koba. Tozana communiqué moko ya Metelsat awa epai wapi azolobela boye ya saison sèche tope elanga en la ville province ya Kinshasa Bolanda. Metelsat a pesibiso prévision climatique saisonnière pour na mois ya mai, juin pe juillet 2023. Natina wana Metelsat a talifike ba précipitation ya likolo ezali bongo prévu na partie nord ya République démocratique du Congo. Ba précipitation normale nde ezali na centre est pe na centre ouest ya République démocratique du Congo. Ba précipitation oyo ba bengi déficitaire nde ekozala observé na partie sud de la République démocratique du Congo. Natina wana Metelsat azali kotelisake début ya saison sèche tope e bandeli ya elanga na ville province ya Kinshasa date moyenne nango ezali bongo po na le 23 mai 2023 boye ekozala bongo na marge ya ba dispersion tope ya koningana ya au moins 7 jours mobimba. Kasi kobanda le 13 mai til le 23 mai 2023 et kozala marge moko inférieure pe kobanda le 23 kino le 30 mai 2023 et kozala na marge moko supérieure tendance et kozala déjà sèche pe humide na ville province ya Kinshasa wana ezalaki communiqué pour na Metelsat pour na makambo etali e bandeli ya elanga na ville ya Kinshasa. Centre de formation ITEMAT a fongoli déjà ba porte na ye po na ba inscription bo na ba détail nango elongola Stéphanas Kandepe Mikali Bustoto. Tant ya koyekola nani aloba esila di yokela nde lokoyo Institut technique de météorologie ITEMAT na mokuse
oyo ezomi na kati ya istandolo bazali kobengisa bino nyonso baamoureux ya technique baingénieur mpe baeleve oyo basilisa na bainstitut technique kasi balingi korenforce bakapasité na bango. Itemandolo attire la disposition publique centre de formation à courte durée na badomaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires surtout pour na bino batu ya baprovince na Congo profond bobanga na bino te yaka koyekola awa ndenge nini bainstallaka bapano solaire bazali mpe na informatique théorie na pratique elongo na balabo na bango moko ya mokwake réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage système embarqué vidéosurveillance bokozwa mpe bacours ya anglais oyo ekoki kozanga te di bosimbake baformation ekobanda lundi 15 mai 2023 veut dire banda lundi ti vendredi de 17h à 20h mpe mokolo samedi de 10h à 20h bolekaleka deja na babiro ya Itemandolo oyo ezomi na kati ya istandolo to mpe bobengi bango na banimero oyo eza affiche na batelevizio na bino. Papa mama mpe elenge yaka koyekola awa na ta moke yo mpe okoma chef ya atelier na yo moko di bosimbake awa okoyekola électricité automobile, installation ya centre solaire, informatique na oyo etali réseau mpe maintenance électronique oyeba mpe rebobinage système embarqué vidéosurveillance mpe anglais. Rendez-vous yaka na Itemandolo kuna nde esika formation ya mokwake eza kopesama formation ya qualité mpo na yo papa mama mpe elenge. Congo pour Christ CPC la mokuse longona évangéliste international Jean-Oscar Kiziami na Kibila plutôt baza kolengela mobange na campagne d'évangélisation kuna na stade de Martyrs. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kiziami na Kibila Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga na stade de Martyrs. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour na mboka, et prière pour na famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kiziami na Kibila Jean-Oscar à lobby, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des Martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo Ezwami na croisement Capella et chaussée de Kimweza numéro 8 quartier Yolo Sud commune à Kalamu référence Maître Toro. Ah bon à CPC 2023 Gana Zangate. CAA atie liba client na ye Airbus A320 mobimba po na ba voyage na bango na ba destination nyonso na République démocratique du Congo. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Congo que CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te
po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomondaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi olingi osomba sapato ya kitoko place eza se moko na 7e rue limité epai ya Papa Griffe héritier mapinde mi igontingi Pasi na ngai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon puis oyebi bate ezalaki na Limete tokie na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obengaka ngai tokutana mais tilelo kaka bablocage mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, on n'a pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si vous avez pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Dans ça, il était pourquoi Dans ce cas-là, on a fait dans la Gentini Mobila, adjoint à Zali chez Koko Moulumba, fils gouverneur Gentini Mobila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoua, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte. Il a dit que ma politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit on va devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie sur un peu monsieur mon ambassade d'Ador à Kekele pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé dans ça avec Kanda nous sous l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais Balingo soutenir un gars. Bon, je comprends. Tant que client ne soit pas d'accord, on va pas Grace Mawal, on va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux ala au sala fête, au dia batunion sur la fête, là t'as la pièce à Awa. Aux ala au mariage, là t'as Awa. Aux ala sapat tu as mon nene, le colo la île. Il y a un ordinaire comme un roi et mort. De Kokao. Ozala o le quoi est mort on est comme aboli le cola il y a dans ça là
nasalaka réparation, nasalaka fabrication. Donc nayebi mosala comme il se doit. Botaki bate ça. Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie. Libela eloni na sila kati journal ya peuple pona peuple yango ekomi na suka bandeko botikala malamu. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya bavion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour le chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi